ya Rwanda oyo etelemi makasi tokolobela yango ezali blague. Dauphin ya solo ya président Kabila ezalaki Chagarité. Wazwaki ye kaka lokola film américain wazwaka mais tobwaka ndenge wana toyebi ke kosimba te mais ekalme moto ya congolais parce que bayebi congolais tango kotika tambola ye akobosana ekozala FCC contre cash pour déséquilibrer le président Félix. En même temps bitumba mosusu ekobima entre cash yango moko INC UDPS. Merci, nous revenons à nos bonnes habitudes de parler avec vous à Lingala pour que écoute très bien pour toutes les couches de société congolaises, partout où vous vous trouvez à la diaspora comme ici au pays. Voilà. Donc, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, et Zamutu, il y a paradis pour les années. Katanga et le Grand Kassai, et ça, Libumu, Oyo, il y a paradis à RDC. D'ici là, portez-vous bien. Qu'on néglige Temakabona Lobi, Dauphin ya Kabila ya solo, Anzali. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Mutuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki ekomi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Et loko salamaki ezalaka que pression oyo basalaki na président Kabila, ex-président bien sûr, ezalaki makasi. Akomaki na niveau moko oyo ba pesa stratégie ya que ACD parce que pression zaki makasi na niveau moko très élevé. Bato bazolo ba que non atika ki bokonzi na pété ezaneti ezalaki yaye ayaki na yango sima na kolingana ya CD. C'est le langage que le FCC utilise. Wana eza erreur. Parce que avant ye tozalaki na président Kasavubu afandaka atiki, Mobutu afandi atiki, Laurent Désiré afandi akufi, ye il fallait payer les kaloko la baninga comme président Félix P akotika un jour. Mais le langage il y a que il faut dire merci à Kabila, à Tika Kibokonzi, à Pesiango, à Pesakite. Soka Tikaka, élection n'est Salema, il y a que à la paix, il y a passation civilisée à pouvoir, et il y a que Salema en 2016. Vous se rappelez que
Bon, bah, FCC qui va provoquer le référendum pour que bah, yo, tout le peuple, rappelez-vous, machallah, Azaï pour récolter peu bah, signature que tout changer la constitution pour que le mandat, il y a le président de la République, et ça délimité, c'est-à-dire, et ça n'a soukate moko précis, et ça la question qui a gagné l'élection à Tikali. Bah, tu vas faire belé pour la koloba tomboy. C'est-à-dire, FCC peut perdre, bah, qui victime de la constitution, bah, ça qui na mesure kaka ya ex-président Kabila pour Tikali la bokonzi. Mais bah, qu'il y a la constitution, bah, moi, je comme plutôt parler, bah, il va changer et simba quitter. Et qu'il y a une makasi, bah, tu vas faire belé boyebi. Église catholique a côté qui na danse. Basangari na UDPS na ba parti mususu oyo ezalaki opposé na projet oyo ya kopéreniser Kabila na kiti nde Kabila ekotika basala élection stratégie ezalaki batia Shadari oyo aza kopese te ba éliminer ye parce que ba gagnaki ye véritablement Félix alekaki ya solo. Maintenant période nyonso ya 5 ans oyo pona bato FCC ezali repli stratégique. Toti kananu bango po population elingi bisote population boito zala totiki bango basala mais to sala nyonso population eina bango comme ça na 2023 dauphin na ye ya solo nde oyo akoya koleka président de la République na minute tozoloba dauphin wana azali azolia na biso azomela na biso azotambola na biso e bato baosala attention te sikonga na boyi kotanga kombo nalingi napesa batrait caractéristique oyo ekolakisa bino ke so botel boyebi ke dauphin yeyo azalaka tous ces jours ezalaki Shadari te Shadari ezalaki topesi kaka boye mpo moto ekufa nanu tokoya kozonga so botali loba comme oloba le président peut retourner ainsi de suite non Kabila wana 2023 te dauphin na ye wana akoya me bakotikala na ye sikoyo bazokende kaka ndenge bakendaka sikoyo botala ba point ezali boko reconnaître dauphin wana que akozala na position moko flou. Dauphin wana discours na ye boko banda ko découvrir penza te que position na ye zanini akozala flou. Akobanda ko sala ba meeting na ye akozala kaka flou. Akoloba muke po na population congolaise pour que bon mona neti asa souci na bino alors que ça na ngote boko yeba na discours ya flou. Oyo baloba ko reconnaît l'arbre par ses fruits. Yebo ko yeba ye na ba trait wana d'abord discours flou. Okoyeba te soki alingi te mais bokomona kaka ke aza opposant entre guillemets point ya liboso yango wana dauphin wana akobanda kosala discours neti azalaki mutu wa bien bokobanda botala boluka na bato tu nyonso wana okoya komona ke bakobenga ye opposant mais akozala discours flou oyo eza kosala ke babosana ke azalaki mabe aza dauphin na ye wana nazoloba akobanda kobwakela kaka bato mosusu problème. Troisième point dauphin wana akozala na équipe moko monene oyo akomonte sur place ya bato balinga mbongo parce que bakomanda kosombama na mbongo po bazala na ye okoya komona ke akotia loboko tina UDPS po azwa bato oyo baza kobenga bafrustre bakozala na ye dauphin wana pour que babundisa Félix na 2023 dauphin wana bokomona bakosala parti politique moko ya sika nde bato oyo nazotanga-tanga bakozala na kati ya parti wana
bakolinga ba blanchir ye lokola batiaka elamba ya pembe zwaki tache bakie nango na buanderie ekoti na machine basukoli ebimi pembe me elamba oyo ekota tache ata basukoli soki ozwi yango tie na moi okomona place tache wana ezalaki sikoyo bato baza na miso ya moi bakomona yango nalobi discours na ye kozala flou akobanda koloba makambo neti azalaki bien akozala pembeni na ye bato balinga mbongo bato korompre facilement bakozala pembeni na ye sima akosala parti politique oyo ekomema bango nyonso kuna na kati tango bokomona makambo oyo boyebake dauphin ya solo ya Kabila yeyo so bokoti na parti politique so bolandeli ka maloba bokosimba mutu dauphin ezalaki Shadari te Shadari yangana wazwaki ye kaka lokola film américain wazwaka mais tobwaka ndenge wana toyebi ke kosimba te mais ekalme moto ya congolais parce que bayebi congolais tango kotika tamula ye akobosana nde tango balobi totika 5 ans akobosana mais na kati ya 5 ans tokobanda kosala makambo pour que ebebisa congolais soko saleli ye faute akobosana bolamu nyonso salaki 99 bolamu akomona kaka faute ya 100e nde na pembeni wana dauphin wana akobanda kosala makambo na tapi wana soki Kabila tikaki kobanga ne nyonso ezalaki ya ke muto oyo alingaki afixe Kabila santé te ezalaki famille Clinton mais tango Trump aleki nde oyo edécourageaki président Kabila na équipe na mobimba nde bazokaki nsima vacances politique azwa yango te parce que okomona bazalaki kokende na kinga kati kosala réunion chaque jour bazokanga ba selfie bazokende kotala autorité morale bazalaki koloba à chaque étape de négociation na coalition na bango l'autorité morale a dit rappelez-vous ba tractation nyonso oyo ezalaki kosalema avec AFDC c'est parce que l'autorité morale était au four et au moulin il n'a jamais pris un congé dans l'activité politique na espace Schengen mobimba tokaki omoni ndenge bolobaki tolonga na bululu toyawa awa yango tokomi sikawa na nezoya nous allons essayer de descendre parce que ezako sengane ba document ba pesi kaka nde bokomona biso sur France Belgique tokomanda coopérer mais pour l'Angleterre tokanga masolo Vokoli arrive toujours, il n'y a même pas de plainte. Et alors, désormais, Batumoussous, client fidèle, Oyo Bakozara très régulier, Bakoli na bango ebele, Tozana mutu kanabiso me makabiloko, Oyo Botindaka, Tokoki ko sala plaisir to me million ndako. Parce que Cafrex parle et réalise. Na minute oyo, eza sujet to retraité ngona monsieur Yamba Yamba. Eza ya que FCC makamwasi amoni misala bazoko sala avancement nyonso yo kasha za ko sala akolala te alingi afungola machine na infernale oyo ya ko travailler suffisamment pour na ko empêcher Félix à évoluer na musala avec son équipe. Bakanisa ki Fayulu akosala ngo akolonga lokola bamoni ki Fayulu a échoué bango siko lokola bazana kati ya coalition ya Lukuta ndio bakobanda ko torpiller na kati wana toko sala émission wana avec Yamba Yamba boko comprendre eloko wana yango no boko mona que bitumba oyo eko joa forme eko zala FCC contre Cash pour déséquilibrer le président Félix. En même temps, bitumba mususu ekobima entre Cash yango moko INC IDPS. Bo retenir ndenge na lobi
bokomona yango. Okomona que na Assemblée nationale makambo ya ba motion de défiance ekomona jour. Oyo nyonso akoboya ko combattre président Félix bakotelemela ye pe alongola kiti. Bakosala ba problème ebele. Bakotravailler na sens ya que désobéissance est dans la makasi pour que le président Félix soit distrait. Néanmoins, nyonso baza kosala avec retenue. Pourquoi? Parce que voyage oyo Félix asalaki na kosolola na Poutine, na koleka na Serbie, elalisi pongi te baninga. Baza komona kaka muto ake ko sala commande ya ba arme tonini. Lokola la Serbie est réputée, il y a ba commando très fort du monde. Et est-ce que ce n'est pas là-bas où on veut nous faire des problèmes? Nde moi langage omoni o balobaki ya kozonga na 2023 et comment ko changer na Babitakwira et comment ko changer na ba Raphaël et comment ko changer partout parce que bamoni que il y a un danger. Mes chers, dossier ya Rwanda o etelemi makasi to kolobela yango ezali blague te. Je vais vous faire rappel d'une chose. Ezana bato yo balandaka émission yo na lobaka que RDC ndeza paradis. Ba mususu ba jujaki nga de fou. Ba mususu ba lobi no ozo rêver. Na yisu bango que RDC za paradis yo boyo lobaka paradis. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que Israël ndaza makasi abomaka na Palestine aza na armement ya makasi. Mais baya ko misere bino batu moko bobelo bino bato yo bakim Israël basa ko luka basa la ba réfugiés. Vous ne vous posez pas cette question. Réfugiés ndenge nini? Bango baza na puissance kuna bakokima Israël baya ko fanda. Et puis mbala moko oh to tche bango na RDC. C'est parce que ficelle ebele za ko utakuna basa ko tirer pour bango ba juif. So botali na ba image ebele bokomona ba dessinaka RDC na ba vestige ya Israël pour dire que c'est un état oyo ba yebi ke zabilaka makasi ba yebi ke bonzame munene ekotele mandera Afrique à partir ya Congo oyo ba kopiaki kala na ba mindele en donnant tous ces noms que vous avez vus là, bon, au nom de Jésus-Christ et tout le reste. Mais, baza kolinga siko ba juif wana, baya kofanda na RDC na côté est. Pourquoi? Je vais vous dire une chose pour terminer mon propos. Est ezali mutu ya paradis na RDC. Donc, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, eza mutu ya paradis o eza na RDC. Katanga et le Grand Kassai, eza Libumu oyo ya paradis ya RDC. Bandundu Bakongo ezali makolo ya paradis ya RDC. Yango anomoni bazako bundisa est makasi pour que mutu ya paradis ekoka ko travailler bien te. Lokola Libumu e ya bakabiloko akolia oyo mutu azwaka moyen mutu a gérer yango zate il faut ba gérer yango kuna na Libumu yango wana ba fandeli Katanga ba pesi Katanga kaka orgueil na idée tribale azala déséquilibré ye moko na ko bundisa batu ke balongwa Kasai alongwa parce que Katanga na Kasai so basangani ezali ba osala digestion ya paradis. Bandu la ba Congo baye kopesa bango penini surtout ba Congo ko banga yango makolo oyo esengeli etenir paradis eza ya kolemba kofanda ka place moko evimbi. C'est système au bâti en place, il y a des ordres oyo, c'est pour que ba juif wana ba ya kofanda siko place yango na ba uzui na bango va posséder ce qu'il y a Afrique à partir de l'intérieur.
bozwa lete ya wana bokende kosala recherche tokoya kosala yango sima. Dans l'entretemps, je voudrais koyamba na émission oyo ya monsieur Norbert Yamba to traiter na ce sujet, vous allez comprendre beaucoup de choses. D'ici là, portez-vous bien. Qu'on néglige te makabona lobby dauphin ya kabila ya solo azali asia côté na terrain mais bozo tia kate bozo likisatan na fayulu na ba muzito musala na eko zwa mbongo ko pesa kotoyo ko financer bona boye maintenant na ba bwe dépasser sikoyo le véritable dauphin va apparaître. Merci beaucoup pour l'information. Nous enlever les 545 officiers tout rwandais des FARDC, il n'y a plus de crise. Voilà la solution. Par l'élection, par les concertations, le dialogue. On en a eu combien de dialogues? J'en ai compté 54 qui n'ont abouti à rien. Donc, la MONUSCO et l'ONU et la communauté internationale admettraient pendant une seconde que la crise congolaise est de type ethnique, qu'il n'y a pas de Tutsi rwandais. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est une insulte. Il n'y a pas de Tutsi congolais, bon Dieu. Le Rwanda a été créé au XVIIe siècle avant la création de l'État indépendant du Congo. Et le Rwanda fut une colonie allemande. Les Allemands n'auraient jamais laissé le roi Léopold II s'emparer des populations Tutsi rwandais, n'est-ce pas? Donc, les Tutsis sont au Rwanda, qu'ils rentrent au Rwanda. Qu'il y ait des Tutsis de nationalité congolaise, oui. Mais des Tutsis congolais, il n'y en a pas parce que les Tutsis n'ont pas de terre au Congo. Il n'y a pas de terre appartenant aux Tutsis sur le territoire congolais. De même qu'il y a des Congolais qui habitent en Belgique, il y a des Balouba, des Bayansi, des Batédra qui vivent en Belgique, mais il n'y a pas de Batétela belge, il n'y a pas de Balouba belge, parce que nous n'avons pas de terre ici, nous n'avons que la nationalité. Qu'il y ait des Tutsis qui ont acquis la nationalité congolaise, d'accord, mais ils n'ont pas de terre ancestrale. Nous avons la liste, qui se trouve ici d'ailleurs au musée de Tervuren, de toutes les ethnies bantous qui ont cédé leur terre au roi Léopold II pour constituer l'État indépendant du Congo. Parce que l'État indépendant du Congo, l'EIC, contrairement aux autres pays africains, a été créé par fusion de terres, par addition de terres, appartenant à une quinzaine de royaumes et d'empires et à quelques centaines de communautés traditionnelles africaines bantoues. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres, Pesae Sango ya agence de prête, yaba professionnel, yango oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 0044 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.